Ben Nambongo pas sa papa Wemba. Ah qui n'est pas ministre Ben Nambongo pas sa musicien. C'est-à-dire musicien comme qui échantillon mutumo penza qui na valeur koleka. Babiso yo. A tambwisanga na lalati na ba présidence toke na ba Malabo na Guinée équatoriale banda kaka na présidence to lala tokenda biso na Kassave tokenda biso na petit pays à Cameroun awi longomba kuta biso tokenda na Wera menga Jean Gomer na lala na présidence na Malabo il faut la mindele. Toye omoni toye parce que papa Wemba bon misu bayebi papa Wemba pona papa Wemba misu bayebi papa Wemba po mutu a quartier misu bayebi papa Wemba po yaya mama na biso yaya papa abiso bon moni ba publiaka baloba malamu mutu akufite parce que mutu akufi akoma aka malamu babiso toyebi papa Wemba particulièrement na particularité na ngai ozoka parce que na kamba mama mazoni tilelo Maman Amazon a sa mère nanga na cause de téléphone siko na bengi oyambanga yango moni mukolo papa Wemba kufi ozomona na kendo yamba na aéroport toya na cinquantenaire tolela ye ndenge tozala wana ti tokenda ba cimetière ozo comprendre longonya na batu nyonso bazozwa ba idée ya boye voilà pourquoi babi artiste ne meurt jamais. Voilà donc biso tout quand sa papa Wemba aza papa na biso biso tout bana Congo todo kansa lelo ça fait 7 ans de Patika Biso et papa Mbazaki tout proche ya Werason patron ngai bino boyebi papa Mba ayemba kutu bakala ebwing papa Mba ayemba na 3 jours ya grand hôtel na le roi de la forêt vraiment paix à son âme tokobo sana été ndeti nza mono na linga mikolo mama bolingo ekimelinga pine pabito na kwai makale kaleo na ebite soki à gauche to pakotisi à droite sosia bolingo ekelinga lokola mwana na mama na ye kichasa mboka bakata donc nazaka donc na pasi donc naza bona na pasi mingi pona papa lelo akokisi 7 ans na kati ya mabele donc ngamba mafrika na ya et puis naza mwasi ya moto na ye pona makambo ya sap po eza bulo na ngai nde yango wana nazaka na pasi mingi pona vie wana kozaka mwana matonge nga za mwana matonge te naza mwana kasavubu koti na oka na village ndeza na tango naza na village ya Molokai pona yebi ke vie na biso mto atikeli biso alobi bana nanga bolelanga avec forme nde yango na biso ba saper ya léopard nde to koti na kati ya makamwana na kati ya mabele oyoyo ya kuru non kuru batu bayate obanda bango mabe invitation pour la ardoise mais avec divine ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata moboko le grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fait tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binope promotion ngolé ya pamba maison divine balingamboka boete vous êtes trop amoureux du pays. Wow, divine vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Et voilà, bonjour, bonsoir, Nababoni Nyosoya, Congo et Sengo Officiel TV, très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, très à l'aise de vous retrouver encore une fois la émission Nabino, le news de Joyce, les news de Joyce, c'est toujours Kawana pour nommer Labino, actualité news, c'est Zaranatara pour nommer Labino, rien que la vérité, Awa, le côté et les cacatés. Je passe d'abord derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Melo, pourquoi pas dire encore bonjour à toi, Saint-Pon, c'est Patrick Maëlle, mon général Maëlle, Saint-Pon, c'est Patrick Maëlle. Pourquoi pas dire encore bonjour à toi aujourd'hui, les jeunes ports maître judoka Nakata France. Je dis encore bonjour à toi Kissinger Antoine Manayolo Nakata Moscou. Et voilà, aujourd'hui, le 24 avril, jour où vous m'avez dit Papa Wemba, babi 7 ans après. À notre grande surprise, 7 ans après, wana tout le monde toujours. Messe, moko ba organizara messe pour na Papa Wemba, na tonga bat bakendara cimetière. La Côte d'Ivoire, tout le monde a kermesse et ça la mara pour Papa Wemba. 7 ans après,
Molokai elelaka toujours Papa Wemba. C'est après village elelaka toujours Papa Wemba. Nde bozo mona to vraiment na matonge a toza liboso ya lopangu place Papa Wemba à Botama, place Papa Wemba à Kolela. Là on vraiment ça quartier ya Papa Wemba. Et voilà, aujourd'hui to mekampo la Sabino na Molokai ezo le kaneni. Ça se passe comment to moni kermesse, to moni bana Molokai chaque année. Tout le monde a basala ba maputa chaque année, tout le monde a ba uniforme ba polo de longi ya Papa Wemba et voilà, tout le monde peut présence ya maman Amazon moi to filmé exacté. Et voilà, on est toujours là en train de faire notre travail pour Papa Wemba. Notre grande surprise to yokuta a eza chanter. Tomeke on peut se poser la question balobi ba tekité eza ke ba sala bazo sala mise awa ya Papa Wemba bazo sala babilo konyo so Papa Wemba banda ko lata o nyoso ba fan banda ko linga docteur bando retrouver ngo awa. Et voilà, tout mes campés ko tambola, tout le sabana ya monde entier, comment ça s'est passé temps après, mais tout le monde ba misope ba onyo ba lobi, ba musicien ba leke belé, ba misuku tout bossa na mais pourquoi ça aka ya Papa Wemba. Tout mes campos solo na bana ya matonge pourquoi 7 ans déjà mais balingara toujours que celle la Papa Wemba ba kermesse balelaka Papa Wemba comme il faut la matonge ne balobara soko koti na mboka bato baloba mangrokoto donc on est obligé de dire mangrokoto bayaya atu mangrokoto bayaya na kata village babi village à Pokota. Voilà, on va essayer un peu de marcher, de voir comment ça se passe na kati ya matonge. Tout ça déjà na melo na terrain. On est toujours là, tout le monde va polo et là, tami. Et ça, kermesse, oh, et banda qui le. Écossile a les 5 mai. Écossile a les 5 mai, de passe pour clôturer. Le lot de tozo, c'est la plus bateau, bakenda qui cimetière, bazonga, na poko, to, na messe, na matonge, pekaka. Apparemment bana matonge balingara nyonso ya Papa Wemba et les kaka na kata Molokai nde bongo mo balobaka na kata village toza vraiment na kata village to reçoit na ba maman ya village to reçoit na ba papa ya village to reçoit vraiment na bato bayebi lisolo ya Papa Wemba parce que la vie est belle film auto lingara toujours et les kapé na kati ya matonge et bozo moi déjà grandeur ya artiste ndaza munene apesa vraiment matonge couleur mombo botasko artiste place abotama yango sur Kandakanda, veni Kandakanda, abotama vraiment na vendi Kandakanda, à ça la film na matonge, film à la vie est belle et tourna, na matonge ngambo et tourna pe na ngambo victoire kuna. En tout cas le vraiment ba na monde entier, vous allez savourer Papa Wemba. Voilà na moni pe moko ya ba combattant vraiment ya matonge, mangrokoto ya. Ouais, merci ndeko journaliste natana esengo makasi ya komona o lisusu lelo na quartier na ngai. Voilà, tout le monde 7 ans après mort, il y a Papa Wemba. Apparemment, l'activité Zara Nenge Zalara. C'est créé la biloba la matonge d'abord. Pourquoi tu fais ta casse chaque année? Il y a Papa Wemba. Oh, il y a musicien mosusu tu fais ta kate. Parce que père, il y a les bossons dans Zalaki idole, Zalaki dans nous gêne. Cela veut dire Zalaki dans état d'esprit. Qu'aux la jeune, c'est pas dire que aux anabambou les belés. Et Zara likambo état d'esprit. Via Zalaki ko sangisa tout le monde. Foizer, Mouyibi, Ndoki, Passer, Moumeli Djamba, Moumeli Lotoko. Père abando ko sangisa ba. Ko pesa biso ba conseil. Ya ndo mo biso ba villageois surtout ngana villageois te que no villageois qui chasse. Naza villageois penza ya base na mboka. Maman oya kisasa maman okwepe na matonge. Tana epe na kishasa na ko na matonge parce que père na ngati kelenga parcelle na matonge. C'est un peu ça. Souvenir nini ya malam oyo garda pona Papa Wemba pona matonge d'abord. Ouais, pona matonge père na benga kaye il faut ministre culture art. Excellence, mutu lokola Papa Wemba il faut commissaire héros national na musique congolaise. Ndeto monaka baninga mususu basela ba musicien na bango. En tout cas, question na otuninga esa question moko ya kitoko. Et loko nino monaka na nini na matonge, c'est ça non? Oyebi signification village Molokai. Village Molokai eza kombo ya baveni. Père afanda boya bula. Ni na koku ko sala tanga jour na ko zalate. Batu babanda ko kanisa ngai a créer village Molokai. O lelo ba villageois lokola ba biso oyi parce que eza lokwa ba benga ngo village Molokai. Eza uniquement pona ba villageois ba sadete batu ba botama ki chassate. Ba villageois lokola biso ndo toza na kati ya masolo lelo toza na esengo makasi
ba cameraman ndenge bino ba panje sango bozoya bo reconnaître quand même que père atika le biso richesse patrimoine national bazoye ba biso pe partout. Il y a Papa Wemba oyo lingaka. Ouais, bazembo ze belé. Si on a bandé koyembela yo ekozanga ata 50 ans après. Biso ata muke vraiment bana molo kai pesa bazala poto ba sepe. OK, na koyembelo kaka en bref parce que nazana mawa moko 2017. Ça fait maintenant 2017, ça fait maintenant 2016. Ça fait maintenant 7 ans depuis Père Akenda, mais Akenda te azali. Na mitali na kitala tala o na miyokeli mawa o eske zali elongi nanga na kokufa malore ponganga zala yakobalisa yo na moto oyo ya mosolo. Mona tanto yoka banzembo yo ndeko na journaliste sala ngai passe na motema. Mais amende moto abongisaki ke Père Akenda avant. Mais Père Akeite mais azana kati na biso. Ok, voilà, les compétents, tout le monde vraiment na kati total comment car mais c'est passé vraiment na kati kuna boye ko le kandenge ni to moni batu ba ko lia ba ko mela. Là vraiment Papa Wemba c'est après. Maman bonjour. Bonjour maman. Bien. C'est après les lots koko yeba oyo lela Papa Wemba na griffe ni. Ngani oyo lela Papa Wemba premièrement le lopez anniversaire nanga na botama le 24 avril. Et au tombé pe na liwa Papa Wemba pa kufa le 24 avril le lo eza 7 ans na ye. Yango moi biso na so ba mi ba saper nde le to ko présenter ba griffe pour Papa Wemba ba religion qui ne tombera jamais. Génération de libanda yo moko mona zara kati zara ya lobe ya kutu te nikola na beti kenjo griffe yango na kati kenjo solo nde Papa Wemba na kenjo tala pe na kata ya katote biso lata bakatote pona bima bakwanza ona beti yoji amba moto yo moko mona ka longola yoji na beti ka so na Calvin Klein toujours yango bomona Calvin Klein veste na Zara yango Papa Wemba de shogera no ko Kinshasa de ropa tomoni vraiment yo lela Papa Wemba tout en kenzo hein. Et voilà to yepe tomoni papa bonjour papa. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Voilà tomoni on a ekeko ya Papa Wemba na maboko. Tolinto yeba lelo ye kolela Papa Wemba na pièce nini na kolemla ko Papa Wemba amakanga mingi grâce na ye na komande boy yango na ko bosana ete o stati na sala pona kokanisa kai eza na parler nyos na tuni to sala na sala yango zako la mona bosana ezate dans le journal lelo mona pona ko bosana ezate yango na kolela ye journal lelo le 24 avril tolinto yeba oyo lela Papa Wemba na bilamba nini donc olati ba griffe nini Versace yango makuna loba ko tezete soko tali zo mona nakaka ba griffe non eza griffe nini parce que Papa Wemba ndola ta baba te quand même ndola ta ba griffe solo Versace yango zo mona même ata na 4 pona zana ke komona congolais te pour munge même ata ba sapato soko tali ezali ba yango ta Versace aujourd'hui Versace et voilà tout le monde peut biso basi to tikala kate biso basi to zara toujours kawana ba mama pe bazanga kate ba bi ba maman ndeso ba memi likambo abatu ba mema ngo na motema. Bonjour maman. Bonjour bébé. C'était après disparition ya Papa Wemba to monyo vraiment yé d'abord liwa ya Papa Wemba ça ko nini liwa viane sala nga pasi po lelo so leo na kota na kati ya idéologie eza pona vie wana leo so na ebe lamba eza pona vie wana pour le lobby mo valeur mo lamba eza pona vie wana pour ça vie wana ma plein est-ce que penza temps ya okuta na Papa Wemba la kazaka na bomo o wana za vie na biso wana vie na biso shungu vie via sola bien via lo bara bien via pesa conseil bien comprendre souvenir ni ya malamu tika na ya Papa Wemba bon vie wana tika souvenir ze lamba femme kuna li ngati na sombe lamba elamba penda eza monotomie elamba penda eza penda idéologie solo poti na okelem sur place mususu ba respecter ngeze elamba poto sala jeter ne lamba tokuta na kato makwanza isimba te o comprendre la Papa Wemba na ba griffe ni so ngomeza kato dans zone na sete na se yango te yango na se yango
yango na se yango na se naza na croco yango ya soulier yango yo pantalon nango komona yango eza nini eloko nini nini likukuma te berveli yango ya liputa yango berveli ya liputa ozomona te yango yo te wana te pasi na biso ya super o comprendre neti oyo das gabana yango zwa griffe yango neti das gabana eza na combien de mapango ana ebele ata 5 na kati zara yango lakisa yango o comprendre tosala ba jeter po tobona biso makwanza tobona biso banini te lelo bambo ye mabela matonge lelo penza ko eza pe ande mabela lelo eza mabe sopo linke wana zara tobetiango lelo eza mabe po viona de grâce nende lelo toyebelamba oke pe mo mutu ba benga bilele totika mwa kombo o comprendre kombo salama ba souvenir nini ya malamu oyo garda pona papa oyo viana na garde ba souvenir ebele okota oyemba viana elamba nde loba o comprendre mutu aloba te nde elamba eloba viana totika nde elamba eloba viana totika elamba ngotima nde yenda kota biso idéologie wana ngotima nde akota biso elamba le grand sapeur ngotima sans oublier nabosana kesi tomoni mama azoya vraiment na idéologie ameka okota voilà bonjour mama Afrika tokoko yeba lelo oyo olela papa wemba na bapiese nini mutu nozotuna eza mutu ya léopard ekolatela mbababa te so eza elamba baba fona devie bino naza na baekose ya yonji miso ekomona te totalaka ti tamoso oyo eza ya bababa tellement naza responsable nakolata on va essayer de voir griffe na ye omo te nde eza wana kutu nazoboya nanu kolakisa yonji ya mama tonga te mutu asala yango mundele mutu asali yango epuis naza na baekose ya Angleterre nalati Angleterre expliquez biso ce qu'on mélange nyonso se na nzoto na omona pe ba couleur eza ebele ba couleur oyo po bata Brazzaville balufuma bamasta nanga balufuma balata yango ntango nazomona bango baolata ba couleur yango pe biso bata léopard tokoti na ba couleur eza nini ngwana lelo yo lela papa wemba toni toyeba souvenir nini ya malamu yo ozogarde souvenir na ngai eza naokaka mponga na aleka savane de picho fumu na ngando tellement vie ozolanda de picho atia donc via benga ye petit ya koyemba otia mwa voix savane po esala malamu donc nazaka donc na pasi donc nde naza bo naza na pasi mingi mpo na papa lelo akokisi 7 ans na kati ya mabele donc nga mama Afrika naya epuis naza mwasi ya moto na ye mpo na makambo ya sap mpo eza bulo na ngai nde yango wana nazaka na pasi mingi mpo na vie wana nga aza mwana matonge te naza mwana kasavubu koti na oka na village na ntango naza na village ya Molokai mpo nayebi ke vie na biso moto atikeli biso alobi bana na nga bolelanga avec forme nde yango na biso basaper ya léopard nde tokoti na kati ya makamwana na kati ya mabele oyo ya kuru non kuru oso comprendre nga na benga ermo kuru donc yango na moni kende toye awa wapo na makambo ya idéologie donc ya kitendo léopard de la sap ngo koma combien léopard de la sap neti ngai nde naza boto za lokola na koloba ba groupe ngai ndenge eza na président na nga na minute oyo azokoma kala mingi te ekeko soki boyebi ekeko kala mingi te azoya bon kindingu nakoki koboya ye pe te soki abengi nga na événement me nga naza nde kote ya ekeko soki abengi nga na événement nakoya mpo na kindingu mpo bango nde mutu bakenda mikili babimi na kati ya mboka oyo biso tobeti kaka bafruit du sud Brazzaville bango nde baza neti nakoloba lokola baza baprêtre na biso démonstration moko esala biso bien naza na mingi lelo ya kolisa suki te donc mpo toza na makambo nanu ya cour donc ezosalanga donc mpasi mwa naningisa boyebi naningisaka suki ndenge babelela sapologie moya kofongola yango mpo naningisa yango lelo eza te me nazoningisa kaka na basapatu
Bonjour. Japon. Allô. Et voilà, merci beaucoup. Voilà, vous comprenez que nous sommes vraiment dans Kata Kermesse. Il y a Papa Wemba, Namatonge, tous on a nyonso vraiment ils ont salama. Il y a tout ici. Quand on dit il y a tout na Kata Molokai. Vraiment te permettre un peu bandeko baleka. Apparemment nyonso ezali faut bandeko pe baleka ba samsa na bango. Voilà, vous comprenez tous en Kata Matonge, il y a tout ici, il y a manger, il y a boire. Il y a aussi des habits, il y a tout en fait. Quand on dit il y a tout. Ah vraiment tous en a nyonso na Kata Matonge. Bonjour papa. Ouais, bonjour grand-père, mes frères chéris. Voilà papa, c'est facilité na ba moment au comment que papa vraiment bo metti le tika kana idéologie, il y a papa umba ya bilamba. Lelo tontoyeba. Lelo ko lela papa umba o la télévision ba griffe ni. Ah bon, justement, tu l'as fait beaucoup, moi je fais beaucoup Lazare idole hein, faut idole, le formateur des idoles quoi. Tu le lot tout ça là il est en forme. Il est en forme tout ça le lot honneur dans monde entier pour la forme. C'est grâce à papa Wemba. Le état qui fait beaucoup, le vieux Gilles. Voilà, la biso kanaka nangana na pose à 31. Voilà, vieux donc tout la vieux tcharaté. Tu vas gagner Versace. Ça comme altération moi je sentir Gianni Versace. Quoi fa Gianni Versace, cadre il y a Gianni Tchaché. Tu as body Jojo Armand. Na sekou tout sapat à songi sapat au papa Mbaimba. Golf à Weston. Je suis le plus préféré pour les Parisiens et pour les Français. Golf à Weston, il y a 3 sortes à Weston. Weston il y a chasse, Weston il y a passou, il y a jardinier au Ngouloufou. Golf à Weston. Te o na matongi za parcelle te ko peut-être demi parcelle. Na banzili ne peut-être il y a 3 parcelles pour côté za mon côté za centre ville quoi, capitale la Kisasa. Pour dire ça valoriser côté capitale la Kisasa, matongi quoi, ya mon le oyo to la kata matongi. Donc festival bonheur les alaté. Bonjour moni ya papa Wemba oyo bando linga mingi okoko yembela biso lelo. Ah nyamba papa Wemba banya boza belé ba tellement ba cha ya trop ba ni bona maka chapeau v akufa nango. Vada on podium moi la koyemba amure pesa momesa na kosenga se bolingo na mo ipe na butu yoponi na yo kokende chance ya suka okoko pesa na yo kanda na yo mabe motema ne dundi na shamunongo shomazi salinga ye na sa motema nani témoin senga moko ema wao ebemba soso matanga te o bolingo balelaka lelanga balela papa e na sima ya lopango e donc voilà il y a beaucoup na profiter moi ba dédicace quand les alaka kaka ah oui la peut ba dédicace pas l'effort tout dans parler Gianni Versace ma fille unique yo yebi sans oublier donc vrai momi petit la disait les zinga na bosanité John Mopondi mo fini ka lokolama petit là Yves Maluku na pozo dans ba de belé ko ndenge ezalaka ndeka tozo bisabino les combattants. Un petit commentaire na otomoni nde bolobake na matonge papa Wemba la kisa papa Wemba sangisa ki nyonso tomoni vraiment ba chege ba sapeur. Qu'est-ce que tu peux dire d'abord? Ouais, dans tout le bisayo depuis sa salité tomba papa mais sa salité ba villageois ba miyibi ba lera mbongo na masanga tomba papa maloko ba kenda na ebito bokenda kuna nzela ba ki ouvert. Mais baza ba vantie boy quoi. Voilà, vous comprenez de baisa biso babi na matongi toza nyonso papa Wemba vraiment atangisa ki nyonso papa Wemba sangisa ki couche nyonso chege bazer bana bazanga ba parents ba responsable bana ndaku donc papa Wemba za na nyonso. Donc vous comprenez que vraiment to na kasa matongi nde tolo ba papa Wemba tout. Voilà, moi okoko lobani. Voilà tout monde comme tout soyez. Boni papa. Bien maman. Depuis que yo osa parmi bateau ba outil cimetière et c'est passé d'abord Denis. Cimetière c'est passé bien parce que tu sais pas redit na kati ba lobi la viva ba yembi ba lobi ba lelo. Voilà au bon moment ça y a lelo parce ba kenda ki cimetière tout le monde qui présente à Redi présence il y a Marai ba musicien bazaki vraiment belé. Moi commentaire ndeko outi lo ba ke cimetière est salité. A kosi na nyoso. Ngamba za na mais c'est pas tout le bosso. Maman cimetière papa va kaka des briques va c'est chaud mais papa la coûte le donc boye benza cimetière papa papa que c'est non papa mango koto non repose un peu cimetière va mo banga ba cimetière
et puis les place awa mukia awa mukie cimetière héros national chaque année yango te tango kangi na tombo okumukie mona nte ase mona bakwa amunene papa Wemba place azali okoko yemba nze monini papa Wemba place azali vraiment habité moloka e kolelanga toujours moloka e kolelanga mama koyeba nze mono yemba te mais nozala parti papa Wemba bwaka ngai le nou Jacques de Luton Chetro le fils modango face à Farata Ige face à Farata Ige oui face à Farata oh batia clip moto bimelongi lokola pota boloko olimo mundo moto ma yaka kasaki ndoke sakanda ni zakanda yiwande face à Farata. Voilà, là vous comprenez maintenant, Batbaoti cimetière Baye déjà, tout le monde Batbaoti cimetière Baye. Les combattants, qu'est-ce que tu peux dire? Tout ça, tu sais, il y a tout, hein. Tout le monde a vraiment, ils ont deux la qui sont dans les vraiment papa Mbazaki na nyonso. Il y a un au village. Par rapport il y a on deko auteko le baliboso que cimetière à papa Mbeza négligé, mais tout le monde ici quoi va preuve et bimi que cimetière à papa Wemba ça va arranger bongi. Non, moto na moto yebi que non ceux qui moto kufi na matanga bato bazaka même moral te bato bayaka pe ya kochola bazali comment nango eloko asikate ndeko journaliste eza eloko asikate ke ndeko aloba même papa Wemba o bandeko bazolo ba wana o bato bazolo ba ke cimetière na ye eza salité c'est archi faux ozonga ba moto lokola grand homme en tant que héros national de la musique congolaise cimetière za la salité na ndimi yango te. En tout cas, na eloko ndeko atuko loba nga naza nango sirete parce que ngai lobi nazana kata cimetière to kendaki ko tia peinture na bandeko na famille na ye cimetière eza vraiment kitoko. Et voilà, mais lo bendela vraiment batapoto ba mona brochette tige. Ta to comme olela ba tige mi pandi na mboko qui ça c'est lengue. Bon mona ke matonge ya tout ya manger, ya boire. Bota bino mo batapoto lelo to comme olela biso tige mi pandi ba kwanga. Voilà bon mona vraiment eza na kermesse o ezole babiba na matonge bazolela vraiment papa Wemba to moni pe bato bauti ba cimetière ba kolela vraiment papa Wemba. Bonjour maman. Bonjour. Vous êtes à kermesse à papa Wemba, vous s'est retrouvé. Ah, tu s'est retrouvé à Kaka. Depuis vraiment on est banné, tu s'est retrouvé à Kaka. Tu vas matinée, tout ça les locaux vraiment ça va, tu sais pas là à Kaka. Vous êtes bien. C'est après qu'on ait à papa Wemba au Coco Lobani. C'est après qu'on ait à papa Wemba. Vraiment pas si caractère comme ça qu'on a pas si caractère. C'est non commerce. C'est que vous êtes bon lingara, beauté carabé. C'est ce commerce quoi. Jouer comme à date, c'est vraiment te séparer là. Tout est caractère. Tout est caractère. Bauta bamboki, bauta ba place belé ba yaka vraiment tout est caractère. Et ça la bien te séparer là. Séparer là vraiment bana matonge. Ça pour na bana matonge te. Papa mbazaka pour na bana matonge te. Papa mbazaka tout hein. Bomi kishasa mobimba quoi. Nous sommes tous séparés. To yaka to séparer à événement papa Wemba. Et ça la bien tout est caca tout séparer là. Merci beaucoup. Et voilà, on est toujours là. Comprenez, tabotara kuna matonge na gatezo tambola. Voilà, on est qui ça ba ya kinte barata. Babi bilenga bozaka na mboka la biso au Congo. Vous voyez, à toi vraiment na kata matonge. Na robomo na basafu, ba oteka basafu na kata kermesse, il y a à manger parce que ba lobi après 7 ans, ba tu peux pas revendre à nzala. Te quand même faut y a manger à boire, peu faut za bazolela ba olia ba raisonner papa mba. Peliko na ngol siko faut ba kisa ba olela ba yoka isu musique à papa mba biso to biki papa mba vraiment a sepelisa ki biso. Ok, voilà, Paulin, c'est après Kobungisa Papa Wemba. Mais à notre grande surprise, nyonso banda osala la Papa Wemba depuis na ina neti lelo basala ngo au compteur et pas ba musicien musuto mona ngo te. Bon, et oh ezali mabongisi ya bana molokai bana matonge c'est-à-dire que bana komina kalamu. Ozomona et bana kalamu bango te ba bando bongisa pona musicien nyonso. Ozomona ba bando bongisa te que non. Par exemple, monsieur moi bandani bana kalamba babongise bakesa ele festival to kermesse kuna te ezo sengana ke bala bandali bango pe bas organiser na ndenge na bango
basali oyo esengeli kosala omoni ba place neti matonge ya ba place ba référence ezebele ozomona ba référence ezebele et bato bako créer ba festival na bango bato bako créer ba festival na bango bato bako créer makambo mo ebele et pekisa mite Pour Paulin, pour nous comprendre yo. Donc faut bana commune bon nous artiste musicien là. Est-ce que bon le banini gouvernement on te sali ke boy sali boy. Pour bino nyonso to ki melaka na gouvernement. Et ça gouvernement té, et dans organisation ba jeune mo boy o batu mo boy ba na papa wemba. Après ba ke commune ndé cédé bango place. Ozomona même ngalo baga bato ba oh non un ministère culture na biso o boy mona za lo bango ngapi mais mona yo comprendre noter ceux qui olingi muto asunga yo yaka verrier so ye verrier ba peut ça bino espace ne ba pesi bango boy yebisa nga artiste ni tous o ba ça la boyité to mona bana lingwala chaque année ya papa Lutumba to saka na monument papa Lutumba wana et veneme les kaka wana marié saka nango ya grave te mais moi c'est harmonique. Tout biso tolo bandi bana matoni bazora vraiment temps ya la kermesse ndesa be kermesse si la ti les 5 mais kermesse na biso eza organisation Joyce eza organisation ne peut pas organiser oya papa Lutumba wana ne peut pas koloba non chaque année ya anniversaire ya liwa papa Lutumba to tiango comme si kermesse mo boy na nini wana ne na monaka po ko ngasalaka na 3 ans po ko ngasalaka wana to vanda pendant 3 jours zomona eza na ngaka mabongisi na mutu oya kolobaki non par exemple Pepe Kale za imona so ya commune allez chaque jour liwa Pepe Kale to ke côté na bango to sengi aveni festival soit kermesse et bandi wana oh je te dis clair aveni to Kale to ke na commune allez ozomona bato oyo eza sa bolingo ya bato vers artiste na bango. Paulin normand makambo to mo déjà que histoire à papa Wemba ici là sous les lotés bano bazoya ba okutango toujours. Non, artiste ne meurt jamais. Est-ce que ngai nazobeta lisolo ya Luambo banini est-ce que tant que Luambo a existé qui ngana na botamaki déjà tant msuna koza na botamaki na za imwa mke. C'est-à-dire que artiste ne meurt jamais. Vous comprenez? Artiste ne meurt jamais. Et dans la bateau oyo, ba mona papa na biso sans souci. Mais ba mona sans souci na ba théâtre ya kala. Artiste ne meurt jamais. Œuvre et artiste, yango mutela musa artiste. Œuvre et artiste, yango mutela musa artiste. Ceux qui sont artistes les cas sans œuvre, même na tabiso ba chroniqueur, ba journaliste, to les raté. Tout le monde to les raté pour nani. Oh, ah, na sepeli lelo na moni idole na mususu na moni lelo. Nous sommes vraiment na kati ya matonge to na kati ya kermesse. Même biso ba journaliste to les raté. Oui, to les raté pour en ligne. Ceux qui lelo na kufi, tant que na 2050, moi na nga koti na réseaux sociaux beti chaîne nanga a betelo moboy. A comme mon émission nanga même famille nanga. Directement déjà na sekou lisusu. On comprend. C'est-à-dire que Mouto les TV a vraiment Mouto a koufaraté. Vasco. Ah, Vasco Pango. Claire de toi. Vraiment. C'est-à-dire que les artistes ne meurent jamais. Papa Wemba, Aza Mouto tiki ba œuvre belé. Ah, tiki ba œuvre belé. C'est-à-dire que tu continues à bosser na papa Wemba na mbokoté. Tu continues à bosser na ba Madilou na mbokoté. Tu bosser na ba Pepe Kale na mbokoté. Tu bosser na ba Kester kwa mambu na mbokoté. Tu bosser na ba Shoko Bia na babia na mbokoté. Tu bosser na ba artiste bazé belé. Ozomona, tu bosser na ba ngoté. Tu bosser na ba ngoté parce que ba œuvre na bango ezali. OK, parce que ba œuvre na bango ezali, mais à notre grande surprise problème kendi mo la suka ba. Moni na matonge kermesse ezali dozana festival Bois Congo kermesse ezali awa. Au moins que tozole la papa Wemba avec honneur. Pour na ya Côte d'Ivoire pe banda. Yango faire à clôturer le 27 na Côte d'Ivoire. Zomona. Est-ce que les gens aussi se poser la question, est-ce que faire rigoler na ndeka razana choc wana a koko kendo beta concert wana. Il fallait qu'il ne pas présenter Congo. Copain d'Endeko, to le but que soya qui wana za da musala sala yi da caché, sala yi da mbongo. Soya qui n'était azongi sambongo. Soya qui était azongi sambongo bato, zomona. Mais tout la raga, biso to kolo bake non faire kendete.
mais musala est obligé à kende osani biso nga za na master na ngai atourna papa na bango bazo yetike na morgue yazo tourner jour bazo na papa na bango il fasse sa film ba osani papa de asa kei na roya na contribuer na ozala na olela matanga e koloba kolakisaka bolingo ya mutu ya kolakisa mutu te oyo kolelaka nyonso eza bolingo to soit kolobaloba mingi eza bolingo te. Vous comprenez? Chaque ya matanga papa wemba loba yango bapa ya bayaka bakendaka mais famille etikala na choc po ye ba choc ya matanga toyeba yango na 4 heures papa wemba c'est ça ne sera pas oh ngapona bato misusu teyako kabola boyeko kabola mamananga oui bien sûr mais 4 heures na osala ngamoko soki papa na ngamta kendaki na osala ngamoko na sa pepe razateko mère razateko bon est-ce qu'on est là boy tout le monde on est ce papa wemba on sentait tes musiques les obeta par-ci par-là papa wemba to jeune qui sont en vie moi na bota makina na 2018 surtout ni maman c'est quoi ça ba EBCA festival papa wemba ah bon papa wemba azaki nani abandi ko expliquer papa wemba azaki musicien boy pas dans la clip na ye dans la musique na ye tu vois l'artiste ne meurt jamais. De la fin na yo na interview no ale lo pole mabanga te si te peut na matanga bon mabanga te na kolobaka ka ba bon retour au pays na leader nanga na mama nenga wana mère mama de mama Jolie Kalunga ba bon retour au pays boye malamu na mboka na yo vraiment eza l'exemplaire ya ba bandeko ya ba commune misusu pour honorer l'artiste na bango. Voilà, Prince Kakunon, le parfum de la presse. Ni le recours ajouté na o Paulin Ucholo ba pona kermesse na makambu ya papa wemba. Ouais, merci tout balanda biso partout dans le monde entier. Je crois que boyebi que toza ba pandisango toyi a tout découvrir par rapport à chaque année. Oh les loza 7 ans banda papa wemba atika biso na mboka Côte d'Ivoire. Donc toza na rôle bani tozana na devoir wana parce que ba ivoirien til lelo loko papa wemba kufa na mboka na bango ba honoraka papa wemba soko kei oui bon je ne sais pas ce journée fériée na ko confirmer na on téléphone à vérifier soko ke na Côte d'Ivoire siko mona ke place au papa wemba kufa donc mamba boyeka isema organisation mo isami musique betara bani betara yango moni biso pe tant que ba congolais et tant que peu bandeko pe bafanda na matonge bato pe bafanda na matonge ba no faut on aura papa wemba na biso po atika matonge na biso te na choka ndeko nanga Paulin lobike bandeko ba commune mususu ba pesa pe bandeko na bango valeur ba mise bango valeur oui c'est bien est-ce que ba mise on ba pesa ka valeur na ba commune na bango papa wemba to ando mona no bwaka matonge à tout moment bana molokai kunduwa ma il y a de phaser il y a de chèques il y a tout papa wemba sangisa ba rasi nyonso awande ko dédicacer to lo baka matonge kalamu en général mais bato misusu est-ce que ba commune ba tanga te ba kombo na bango exemple quand ya fali pupa bandal na yinga ko na sala zuwa ponga fana na lemba na mo sala zuwa fali pupa nini toza ba pandisa mais to ka pe musique na ye quand même biso pe bana lemba fa ko tsara biso me ya chaka bandal c'est les zuwa na bana bandal faut ça bandal na mais la sala zuwa et pas fali et tant que artiste lemba ka te bumbu pourquoi pas c'est les mbao pourquoi pas tant rapper ba mama luku bansele lingwala exemple vient biso ko fait le midi quoi ta courama na peso mbote non yelemba mais vient biso ça loka mo robosa na lemba vient biso ça loka mo robosa na lemba na habité non papa Kofi a évolué tout na matonge za ilpanga famille mama bango ezali famille ya mama bango ezali ma Kofi matonge to Kofi lemba vraiment lemba la botango wana coin wana vraiment Kofi lemba au monde que vieux lupango loka ba été kama nango za so lupanga famille était kama on dirait vieux pa bosana na yeke on dirait vieux bosana na yeke lemba pe eza place Kofi aye koli guitare liboso ti bomo na Kofi abeta guitare eza vieux moi za la lemba wana botango wana entre ba bangamelo ba pa te vieux moi za wana na bombika komba vieux wana ye mutu alaksa Kofi guitare mais Kofi na manze moyeto mona ta lemba te to mona ka série mo be akotara
akotelaka lemba ntango alobaki na banda lupango ya piscine ezalaka te mais na lemba so oyeba mpango bapiscine eza ebele wana nde quand même amayetisaka mwa lemba mais na minute ovia alobelaka lemba te eza ke bamisien bolobelaka place boutaka nga sepelaka na ve nanga gode lofombo bumbu atikaka yango te omwaka eve atikaka yango te na masa nanga mpe na masa nanga accent base masa nanga mpe accent base ye mpe bumbu toujours omonaka ezalaka bongo vraiment donc papa Wemba 7 ans déjà yango to honoré ye topesa ye valeur na ye c'est ça onga moni oloba yango wana bandeko balati kitoko biso bapandisango toyetana nde bandeko balati tomona ba triple semaine ba Weston tomona ba triple semaine ba Weston tomona ba biloko ba kester batika prince ngana ye ba chapeau papa Wemba kufa o balataka o chapeau ekutaka combien non eza sikoyo eza ba pirate eza ya ba original eza ya pirate eza ba original eza neti ngai bandeko wana kana batelemi bongo do mwana batelemi bien bongo roke ne peut avancer bango micro mona nde ba panza yosko mo yeba balati ba chapeau akombe balati biloko akombe et voilà na cheno stop pa ya prince Kakinwani to koma d'abord pesa bandeko baza Voilà, bonjour. Et puis le fait le banini bango koto bayaya. Yango ndembote ya village bango koto et voilà comment vous allez papa poussana d'abord pardon s'il te plaît. Dans les qui sa moto les faut pas comprendre il y a tout à matonge tonto yeba bien habillé tout le monde. Ndeko chapeau non de bendi biso vraiment pembe na tonto yeba chapeau nde yango chapeau papa Wemba kufela. Ouais, c'est bien, c'est veillé c'est Tony ambassadeur, m'tapé ça visa ma bilamba. Oh papa Wemba ticket la trophée. Trône asimba tous les sapeurs. Oh betara Japon ngam na simbié. Donc ngam na contrôler mamba bilamba na mboko. Mère Amazon est témoin. Papa Senado tata Malongi témoin. Ngai mourou ezate. Ozomona ba ambassadeur ya bilamba. Ambassadeur ya bilamba. Mais quand on peut expliquer biso, chapeau noir ils ont la griffe nini, veste non do là tu bois combien? Merci. Question mo ya bien oza Viviane papa Wemba mtatika ngo. Akufa nango yango nde chapeau ngo yango ba Viviane Usoud yango. Viviane Usoud. Balinette to koko balinette eza marque. Eza Balmain. Pierre Balmain. Chemise nangeza ya mamoto. Ah na comme des garçons. Homme plus. Autrement dirait Kawakubu. Madame Kawakubu. Madame Kawakubu. Oh ça va yotia mamoto. Yama. Qu'est-ce qu'on a quand tes années? Discoireg. Ah discoire. Ah makaku na sakite. Ah Japon. To beta. To be coûter combien? Forme petambola na mbongo. Forme tambola na mbongo. Ah, na laksa mbongo bien forme. Tout ni mobima na boye ça fait combien? Mo malanga boye. Ngeza te go mapango. Te. Ah nga na sombi yango na kini. Nga sombi yango na kini donc yo so nga pe ba et au soir pour la vérité ba $1200 nga na golo ba te go lupango na nini te forme mo so ma lupango te ata na poto ouais lo ba bongo za lo ngam na lo ba veis ambassadeur ba na Paris Suisse Bruxelles et sika rive kono le pape de la religion qui était dans Hollande nga mtebza veis forme mo za na mbonga lupango ezate donc c'est ça. Ok, voilà, bonjour papa. Ouais, bonjour, moi c'est Kitoko. Voilà, tentoye ba lelo yo lela papa Wemba, wala teli papa Wemba nini lelo. Ouais, bonzenga do o mona o chakulenda papa propre quand on dira qui donc c'est bella papa cordo ya ba saper tout ya Congo. Et donc je suis né à Zabi, grandi aussi à Zabi. Les Zabi l'appellent papa, porte-moi, porte-moi. Et donc ça la ba blaquité donc il forme la forme. Le mot na blouson na latia on a dit talaka blouson na latia le pizza et le roi tomate ba sauce donc ça Philippe plein tara blouson Philippe plein c'est talo adata lo makasi ya ba wishaba donc blouson na latia ko ba wishaba donc likolo makasi mbato na latia disco avec na ceinture nango moni bache escalette ko ma moto do ata muta moto pibelinga moto e bagena na ceinture ya disco avec muta moto okumba mbato po moni akwiro et da bash yo ebi président la biso tango prêter serment azaki na bantibal akoya kiso bantibal ngo yango ya di ko nga ona chena makolo okutu yo ebi et le roi Weston docteur Martins
donc biso peut être ça la blague na forme était o eza mabele papa wemba aza père na biso idéologie ayebisa biso eloko bana kolela totika te ya to ba to tika te talaka. Donc je glorifie l'Éternel, mais j'ai loué les vêtements. Je glorifie l'Éternel, mais j'ai loué les vêtements. Donc Abilamba il dort avec ça, il réveille avec ça, il mange avec ça, il mange avec ça. Et donc il cause avec ça. La salle na mambo va blaguer. Masque au bomo na tcha na miso, o eza na miso bomo na. Eza Paul Biya. Bomo ni collection na tangi, eza passé. Et donc, vous faites la guerre mondiale, cher Kanza, c'est mieux que tout est mieux c'est mieux que sandali mingi, on a les griffes, parce que na les banda, que le rappeur, moi souci moi tout est mieux que toujours au cher Kanza. Voilà, tokoko katanze moni ya papa mba obinu vambolinga makasi bino ba saper boza so bokinze mwana bokolela. Nzembo yo. Moto moko koyamba te. Kuna na kini sango te. Moto moko koyamba te. Chéri soki ozongi kuna tinda fololo moko. Natia na poche ya vese. Na ebobo sani ngaite. Pona ndenge otikanga sango te liloba te paradis na biso panza otikanga sina adresse ya pamba ata ezangi adresse na yebi ozali koexiste. La forme. Moi libanga esala moi bien bana Paris. Bana Paris, na robo santé. Merci mabanga tout ça vraiment jour à Kermesse. Et voilà, tous on continue car ça na biso. Avec moi Namboka Piroger. Bonjour Piroger. Ouais, bonjour ma sœur. Bonjour ma fidèle internaute nyonso bazoba. Bata la biso sikoyo. Piroger moi Namboka ngayeyo pona bino. Tokutani ka brisque mon akata couloir on a oshwe awa donc vraiment kota mon local donc na éviter problème ngozani. OK, voilà Piroger moi Namboka tomoni yo poyena. Et si qu'on va coller la papa Wemba 7 ans après ni le coller la te ba ko kanisa. Ba ko kanisa papa. If you pan. Même mutayebi linga role kanga ye to kutene ba ko kanisa. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu peux dire? Non, voilà donc biso tout quand ça papa Wemba. Papa Wemba aza papa na biso hein. Biso tout bana Congo todo kanisa lelo ça fait 7 ans de pratika biso et papa Wemba zaki tout proche ya Werason patron na ngai. Bino mo boyebi Papa Wemba ayemba kutu bakala ebwing. Papa Wemba ayemba na 3 jours ya grand hôtel na le roi de la forêt. Vraiment paix à son âme. Torobo sanara été. Ndeti nzemono na linga mikolo. Mama bolingo ekimelinga pine pabito na kwai makale kaleo na ebite soki à gauche to pakati si à droite. Sosia bolingo ekelinga lokola mwana na mama na ye kichasa mboka bakata na mina bungi nzela na komine kotelenga na o papi donse bona tano yoka ngono ka mawa okokata mondelo tina bolingo na kata yonanga ima okangelinga molongani na yokanda ennemi pourquoi donc paix à son âme. Papa Wemba, lobi nazaki na Israël Refrance, c'est pas PDG Maluma Voka. Tango batia penda, est-ce que banzaka penga yo? Bonga mabanzo manga elukaka yo. Ebika na leli, na ndenga solo penza. Ma miso elinga la bandole la Papa Wemba. PDG Maluma Voka ya bambinga $200. Abi Piroger au petit na pona tikolela. Merci na PDG Maluma Voka, merci na Serge Makila Dragon de la Monnaie. Donc il y a Théo Zambota, Tozo Kanisa, Tole la soute posi Tolela, Tozo Kanisa Papa Wemba, l'artiste ne meurt pas, il demeure par ses œuvres quoi.
Ok, merci beaucoup. Puis Roger Mboka, moi programme à Wenge tokozwa. Programme à Wenge ça toi na studio pour na Moroté. Voilà, à part ça rien. Merci beaucoup Piro. Merci ma sœur. Voilà les combattants, tomeka un peu kotambola totala comment ça se passe. Nabino bana matongera ande boko kanisa papa Wemba. Orokolo d'abord nini totali, mais apparemment notre grande surprise Kermesse ça va venir où la nana ya papa Wemba po to moni kuna mpanzi eloko ezate to moni bato batambola normal mais boye bokangi ba venir botie podium. Mais madame journaliste Joyce na to ko expliquer au makambo yo papa Wemba sangisaka batutu omoni balabala na se wana eza oshu wana eza festival ya batu ya Brakongo weza pe ba villageois moloka ba sangani bazole la personne otali matonge kaka te kalamu mobimba en général baza kolela père parce que atelaki bango ka idéologie moko kiteni elamba ezanga te okoko zanga même mapangu ozangi mutuka kitoko mais elamba na nzoto okoko zanga te yango ndo mona bazolela eka na kiteni yango ndo zo mona na Côte d'Ivoire depuis le 27 faire kozala na concert le 27 na Côte d'Ivoire akolataka bitendi nde makambu biteni nde makambu ndo zo mona kenon na idéologie père atikela biso ngai na benga grand-père yango nde na landi idéologie soko tali mesa tozana ba biloko moko makolo wa ndeko soki na bandi ko présenter na moko ezangambo yo pe moi la matonge o tia pe moi ka legal kaka la matonge donc yo ozalaka ne grandi na esika makambo père atikela biso idéologie bitende eza komeka kutu te biloko yo monaka ba patron balataka banane ba saper eza awa matonge mto letsa matonge menga mto letsa matonge mubimbande ko journaliste soko tala na ko bando ko présenter loko nyoso eza na eza te mbala sima to oui na yebi keta eza te biso to kokota ouais bato balingi keno basala propre na Congo na monde entier soko lingo sala propre yaka kaka awa na staff toza justement na venir du ça de couloir et pas ya bilele okokuta tous les formes nyonso tout biloko nyonso za nango posa ozala simple ozala okende kobala toza nango ya koloba mingi eza te yo moko omoni kaka staff parce que koloba eza banga passe yo moko omoni kaka staff. Merci beaucoup. Merci Joyce. Et voilà, nakata molokai à notre grande surprise tokutani na moto na Nzambe pasteur mangro koto toza kata village ya bato mais bisi sombote ba koyambela bato eza mangro koto sko yo pasteur okocha mangro koto to kocha te. Merci maman journaliste longonya na yo parce que omoni makambango bandi misu bazo banga mais présence na yo eye balobi mboka nyonso ezaka na bakolo nango ata yesu aza nzambe babi il s'habillait comme son tribu juif lokola babi ke awa eza mangoko to yamba mangoko to pasteur ache mangoko to na kata village molokai c'est molokai kabe non toye omoni toye parce que papa Wemba bon misu bayebi papa Wemba pona papa Wemba misu bayebi papa Wemba po mutu quartier misu bayebi papa Wemba po yaya mama na biso yaya papa biso bon moni ba publiaka baloba malamu mutu akufi te parce que mutu akufi akoma aka malamu babiso toyebi papa Wemba particulièrement na particularité na ngai ozoka parce que na kamba mama mazoni tilelo mama mazona za mère nanga na kozo téléphone siko na bengi oyambanga yango moni mukolo papa Wemba kufi ozomona na kendo yamba na aéroport toya na cinquantenaire tolela ye ndenge tozala wana ti tokenda ba cimetière ozo comprendre longonya na batu nyonso bazozwa ba idée ya boye voilà pourquoi babi artiste ne meurt jamais artiste yango moni bato batika basala misala basala ka misala bien omoni lelo papa Wemba ne plus mais chaque le 24 comme avril tozo la moussaye même esprit na ye place azabi kasala musala malamu on a okiko ba yango wana. Quels sont de meilleurs souvenirs au Yogarda ya papa Wemba parce que c'est pas facile un pasteur aloba makambozo ba peut deviner que bino ba pasteur ba na biso ke bango bata mokili bino batu ya Nzambe ba fait ba souvenir ni na malamu zo garder kolanda ka hypocrisie ya biso ba pasteur te
te kolanda hypocrisie na biso te bango bamela masanga biso omela masanga bango bala basi mibale biso za ba basi mibale bango basala kindumba ba passer pe ça kindumba ko koleka ba païen mais wana eza sujet na biso te souvenir a bien ya ngai pa papa Wemba asomba chaku Vasco, bonsoir. Ndeka balobaka soto wana village papa Wemba tikela biso bango koto comme Mango koto bayaya toujours likamba comportement hein bakala Jakuba yeyo toujours ba petit banase via zaka likolo ba makambo tout ata ba doit kufa via sa kufa mais aza lokola Jésus asa kufa aza toujours likolo yango nde na musique ya Afrique musique na biso beaucoup aza toujours ka likolo yango nde toye 7e anniversaire ya papa eza journée moko oyo lelo tozo lela susote mais ezaka ka moto oyo aza na ba témoignage na ba bienfait na ye na makambo papa sala na mokili akoki ko renouveler batu aye ba côté ya te ya batu ba mona déjà que ayaki mission nzamba pesa ki na mokili asali atiki pour lelo musique congolaise ce que ça musique congolaise 90% lelo eza fruit ya papa Wemba Koffi Olomide puis petit à papa Wemba ndi abimisa bafali banini wenge muzika baza bazwi muzika soko tali batu ya extra muzika nde baza kolobaka na anniversaire wana bi oh papa atika wenge muzika atika extra muzika adi wenge muzika c'est papa Wemba extra muzika c'est papa Wemba musique africaine pour le moment 90% c'est papa Wemba et c'est qu'est-ce qu'il a fait alongola ki musicien na ndenge ya kozala ndenge mutu ya pamba alobi izo ya ngolo ndakwa bien nketo ya ngolo mwasi ya kitoko kolata mvoito ya ngolo kisalo ya ngolo na boulot bien comprendre c'est-à-dire musicien tout il faut en akara bien parler bien kolata bien momia bien et puis boulot bien et mutu nyoso et puis abanda kala bien coiffé hein bien coiffé des propriétés za na mutu bien griffé hein ndenge ozomona ba Dolce Gabbana o via kufela kinango Gabbana Dolce Gabbana hein bien coiffé bien griffé bien parfumé tokozanga ba makambo touté eza ba parfait kozanga raté et kozanga air moko ozomona ke po vie muto alobaki makambo avant kota bien parfumé ba makambo tout ezali alors ye aza mutu nzamba tindela biso na Congo na Afrique aye na idéologie pour appeler sa moto valeur. C'est-à-dire il n'y a pas de saut métier, il y a que des sauts gens. Batoazo Kansaka, moi dans ce cas 6 classes a comme peut-être professeur université, to PDG entreprise pour te. Ata moutaza charpentier, ata menuisier, ata musicien, ata chauffeur. Pourvu kaka aye bakusala musala pour famille babika bien. Ndé appelle ça valeur na batutu, les loba musicien na Congo, na roye ça, alors na rolobana, eza mpeni ndé oza ta PDG mais musicien na loba ndeba papa Mbazaki oza ta PDG mais moi si a préféré que n'est pas PDG abe na mbongo pas pesa papa Wemba que n'est pas ministre abe na mbongo pesa musicien c'est-à-dire musicien komaki échantillon mutumo penza que na valeur koleka babiso yo tambwisanga na lalati na ba présidence toke na ba malabo na Guinée équatoriale banda kaka na présidence to lala tokenda biso na Kassave tokenda biso na petit pays ya Cameroun awi longomba kuta biso tokenda na Wera menga Jean Gomer na lala na présidence na malabo il faut la mindele nde bazoya à partir ya Espagne mbaya koluka interview ya papa Wemba toza komona ye moto mais aza nzamba tinda ye na esprit na ye moko boye mundela azo précipité bazo kota na mulongo po ba azwa parole ya papa Wemba tia na mukanda na ye po basomba yo zwa ke mutu lokola pape ayambi papa Wemba na mer Amazon na Vatican des milliers de personnes bazali ayamba papa Wemba eza te ke na ndenge ya blague moto lokola Kadhafi atinda jet présidentiel na ye na Libye akende kozwa papa Wemba na orne sous-bois baya na po to traiter makambo ya Afrique na Libye ba président ebele to kolobate alors makambo papa Wemba sala atikela biso to sala ki na papa Wemba neti ngana zaki porte-parole personne privée na ye 18 ans
abongisa vie nanga na futaka avion tende naza boye na marketeur ya munezo na lobby société na marketeur mais kozana na osala bango publicité mais ils en internet ya Gomer akena na Gomer azonga na Gomer amata na Gomer bon moi je suis le marketeur de Gomer na futaka avion te ba futaka nga pe bambongo ceux qui na passion na c'est Papa Wemba a forma batu a pesa batu ba vie oyo azalaki pembeni ya Papa Wemba aux idéologies ya Papa Wemba ya on a 90% ba musiciens ba mopa mokonzi pembeni ya beaucoup lelo tala mopa dimension azanango ba wera ba jibe tozwa kaka idée ya beaucoup tala dimension ba c'est-à-dire ayaki po na pesa batu vie lokola to sala 7e anniversaire na ye lelo za ya kolela te to kanisaka ba bolamu na ye biso tozwa chance ya ko vivre na ye ya kotambola na ye toza lokola ba enini ya Jésus ba disciple ya Jésus nga naza kolia na ye ezala kolata ela c'est-à-dire mutu apesa ba idée eloko abanda ko yebsanga aboya polémique ko fingana na mutu te eloko aliboso eloko amibala yebsanga ke ko envier mutu na biloko na ye soki boke sika moko mutu azwi 10 yo zwi ata 2 ata 1 abi na kenda ata na 1 nanga na ndako jour mususu yo ko kozwa 10 yepe azwi ata eloko te abi ko envier mutu na eloko na ye te nde to kendaka na bakopa ata nde boye kosala interview boye boko tamla bi boko ta prêtre moko boye ba Albert Bino ça va Albert te c'est-à-dire nzambe ayibaka ndinga pesa bana na ye te alors yango Papa Wemba a éduqué biso ata bato bazo finga ye nga na porte parole na yo leka na télévision na abi koloba te eloko moko te ko répondre bango te lobaka programme na biso ata ba petit baye na banzembo ezo régner nzembo o banani babimisi mikolo abi meza ya bango te eza ta na bango yango nde ba comprendre que tango ndombolo bima na mboko oyo vive la musique batikala ko bina ndombolo te mais ndombolo binya erenya na ndenge ya nyama avandi azotala mais tango aye ko bimisa 10e commandement tango abimisi Foridol mais ebouja Afrika ebouja ye azaki na style na ye aza ko envier mutu te soka sale loko na ye amonaka ya ye bien ba wera barenya ba sala succès mais Papa Wemba ye ko bimisa ba biloko ba fulangenge banini mais batutu ba fali barenya na ba faire ba fali tant ba fali barenya Papa Wemba ye ko bimisa ba kema fumbe ba 6 millions ba souci oche fali mais oche 6 millions ba il faut comprendre déjà que aza ko envier mutu te ce qui au régné c'est son temps à tiquer le temps pe akoloba mabe na yote à travailler eloko à travailler et ça on dirait ti biloko ya ndako oya lamba ki pondo bolé pondo bien oya ke ko ya na mayebo oya ke ko zwa nyama oya ke ko na ba boîte ça dit herbe za na nzala oya ko ya ne loko akolia nde bokolia est-ce que beaucoup expliquer biso comment est l'orchestre de Papa Wemba après 7 ans l'orchestre ils ont marché comment vous avez explication orchestre pour tout le monde a raté concert quoi que ce soit l'orchestre ils ont marché orchestre Vive la musique en général eza institution mais minute oyo bato batikala ki na papa nouvelle écrita bazali baza ko évoluer sous égide ya Mama Amazon biso tobimaki kuna ngai nazali sous na nouvelle écrite ngai nazali kuna nouvelle écrite te nazalaki porte parole ya papa ezala cour des grands ezala nini nouvelle écriture ezala festival ba orchestre ya Papa Wemba tutu ngamu nazalaki sima ya papa et toza ko gérer bango alors lelo nouvelle écriture ba na ndenge na bango basaki pe album na bango monde nde bakoyeba nde ko juger baza ko exister eloko ye kotinda biso ke lokola Papa Wemba kenda vive la musique ekokufa te baye kosala ba petit na ye baye kosala bana viva ba bendo ba pompo na ba sampa ba ke na Angola ne ba beti ba to moni on dirait Papa Wemba alamuki ba biki bo sala batu bayate obanda bango mabe invitation ko la ardoise mais avec divin ba invitation en bois netika kabasali ya mona Joseph tata maboko ya grand menuisier ba invitation en carton na ba fololo nango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mukolo fe tilata mabe maison divine a bosali binote a tcheli binote promo
Congolais à Pamba. Maison Given. Balingamboka Boété. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'est pas le